suivez votre émission Micro Populaire. Nous vous disons bonjour pour les uns, bonsoir pour les autres. Grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission. Grand merci à Junior pour la prise de vie. Grand merci à Mike à la régie finale. Et grand merci à M. Rifin qui sombre sans oublier Papi Kelly. Je tiens également à dire un spécial dédicace, plutôt un spécial remerciement à Madame Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador L'Espoir fait vivre. Question de parler de l'actualité aujourd'hui. Et je suis avec un invité qui s'avère vraiment très très spécial pour moi. J'ose croire qu'il y a un spécial pour Nabino parce que Aza déjà au message na Gilles Mutoto Mukolo Pesa Masolo TV hein aya pesa rabino ba information alors pona ko la taper bolingo wana ba j'aime mon temps bosala ka ba clique on ba commenter ta bosala ka et motiver ka biso tout ça sous surprise parce que musala tout ça la ngo pona bino alors so ozana poso retrouver Gilles Mutoto à part awa bolanda na Pesa Masolo TV kaka nde bosabonaka na chaîne na biso à travers l'émission na biso bosabonner pe na Pesa Masolo TV ya ndeko na biso Gilles Mutoto bo découvrir sous awa na plateau na nga émission Micro Populaire comment est-ce que Pesa Kamakambo donc obetika ka Pesa Makambo au moni Gilles Mutoto arrestation il y a mune mwananti mito selon on Gilles Mutoto Pesa Masolo TV bonjour Gilles Mutoto. Bonjour Ndekonanga Jeffer, d'abord on appelle merci na opportunité au bopesinga na kolekana na la grande chaîne aux alliés référence hein aux alliés guide suprême no ben guide suprême ya ba chaîne non pour le moment on a qui ça mais sinon eza moment moko ya esengo et na kozala disponible il y a tout moment si vous avez besoin de moi pour analyser ma question politique hein tozali on a pour na ko pesa mama kanisi par rapport en rapport plutôt dans ndenge mboko sengeli etalema sinon nazali awa pona ko répondre à ma question na yo non soko ba kotuna ngai boni Pesa Masolo TV Pesa Masolo d'abord na kosenga na bandeko bakola na biso ba ko s'abonner na Pesa Masolo télévision où ils allient la chaîne de la résistance où ils allient la voix directe et à résistance na kosenga vraiment na bato ba na biso ba ko s'abonner pe kuna pour que Masolo na pesa mela pona ba ndeko nyonso. OK. Voilà, merci beaucoup Gilles Mutoto sur la Makambo actualité parce que ça fait aussi partie et bah sujet de la question politique de l'heure actuelle. Arrestation année monantsemi autrement dit Zakari Badengila ponayo arrestation et salamine denganeni. Et ça va sender to comme vivre kakato il était temps faki ba arrêter en depuis Makambo sur ezoleka et puis Olobamaka sur Monamboka année monantsemi. Il fallait d'abord koyeba expression et monantsemi eza dû à quoi? Parce que le fait abimisa ba jeune na atindisa babilenge na yabi mana balabala ezali par rapport ya makambo mingi omoni tozana mboka oyo tozana ba frustré ebele par rapport ya ndenge politique ezali gérer to koyeba te ne monantse mi Zakari Badengila azali d'abord mokonzi ya likita mystico politico babengaka yango eza na bonzambe kati nango pezali mwa moke pe na politique na kati ne monde entier aza koréclame badroit oyo ezali aye badroit oyo akosenga mingi na kati ya barevendication ezali alingi rétablissement ya royaume Congo comme étant un état c'est-à-dire état fédéral ya Congo central et na kati nango bon il y a eu de comment babengaka na lo français babengaka il y a eu de manipulation pote kozlobake bai Congo basusu babikolo basusu bakovanda na Congo central bai bakobima kuna eza pe malamu te mekasi na kati ya bomoko oto kosenga tongo midi tongo pokwa elobi te congolais bisika binso ajwami na kati ya Congo azali libre ya kotambola komela kolia pe kosakana lenge kani alingi mais na kati ba revendication ne mondantie mi wana pezali l'une de déclaration na ye alingi te bai Congo central ba koma ba détenteur ya pouvoir na ya Congo central aza côté le melate bato bauta bikolo bisusu ba plutôt bauta ba mboka mususu pote ba kozala ba konzi na Congo central ye akoboye loko wana malgré que alinga ki pe te komito kotosa o ezali to kolobake kotosa ou bien soit koyoka mbele ya bato bakoloba na ye tika komisa bana bilenge na balabala eze malamu te ye alingaki beaucoup plus nzela ya violence nde tomoni lelo te modo repesamaki bakanga ye et azali arrêté pour le moment bamemie na hôpital clinique Ngaliema pote balobi azokaki na kingo bamosusu balobi te bamemie nano kuna pote bamédecin bapsychiatre baye bakotala ndenge nini lolenge kani azali na nsima nde bakoyeba kotala ka na ye nde baye bakolandela yango na matali
bazuzi. Mais partant à Maramoni sur outil Koloba moi Mboka Gilles Mutoto, on dirait ne moi nanti mais ça peut espérer on a tribalisme or les lo batubeli bazali ko telemela muli mona tribalisme tant uya sana makanisa kolongola bande ko nyonso bauti ba mboka mususu to be kolo mususu ko ya kovanda na kati ya Congo central par là ninga bakino Congo central tikala ka pona ba ne Congo alors. Message na itoko ko appréhender en peu moi mon quai na sens wana ya tribalisme mais epende bongote azande kozala na pasi komona te biso baswahili biso baloba biso bangala toze na baposte ya minene o mboka Congo central tandis que bayi Congo central bango moko bako se retrouver na baposte wana ya minene te nde esika pasi ya motema na ye ezaleli wana ata soki compétence ezali loko ozali ya Congo central il faut za pekaka wana nde mabe ezali pote toza na besoin ya Congo ezali ya Congo ya méritocratie. Toza na besoin ya Congo oyo kosenga te bato ya mayele bajala bato bakosala makambo te po te barekomande ye mais kasi aza kosala mosala po te mayele boye nde epesi ye bokasi na esika eko bakosala e na yango eza ya motuya to bakosenga na bakonzi mpe bakongole miso tosengeli to opte kaka nzela ya méritocratie te ba recommandation pas te mingi bakosala pe kuna te bazali bato baye na recommandation ya ba parti politique pe banoko ya ba cousin ya baleki ya ben nde kosala pasi yango wana ezaka likambo te bato bako souffrir nango na Congo central na Katanga pe bako souffrir nango na est pe bako souffrir nango to komona ba Rwanda ba bibi na Rwanda na midi baza na tongo baza ba congolais et na poko bakiola na Rwanda bako kipi ba poste minene wapi na Bukavu na Goma na Uvira ti kino na kindu tango mosusu. Mais soki ezali bongo ndeko Gilles Mutoto faute ya nani kasi la classe politique ezali toza na classe politique moko ya soni toza na classe politique oyo bamemi mboka na biso na boumbu ata kotoko sepela kino lelo te Fachi Beton Kabila Mason population de zero nde bakokanisa mais toko bosana te na kati ya likita ya Congo oyo tojali esengeli baye bako primauté ya ba aki ya peuple nde bako jala primauté e ikoloba nini to aki ya peuple toko kufa lelo na ba futilité bobandi te soki basungaka mwana ntemi koluka ye kosola na ye kino liboso ete mokolo lelo bilenge balengaki bakufa na luozi soki na songololo bato balengaki bakufa te. Mais on a privilégié beaucoup plus nzela ya mandoki ya koswana ya kondongwana. Mais olenganko imona mboko olenganko ya sola qui n'a même reprise on dirait et simbaki karaté ya muta mususu l'état tant que mokonzi ya salaki ke kende kana balolenge kende wana mona mboko. Kasi sengai to ye bayena mona nsema zai kosola pona nini? Est-ce que makamba zalaki ko senga zalaki ya kosalema? Nako défendre ne mona nsemi te. Pote na niveau moko boya koma ki peut ko déranger que étude ya ba population. Na kozala contre ye te na condamner te mekasi o ezali motuya Congo za na besoin de libération soki libération to koloba kino tongo pokwa matin kino tongo pokwa matin midi soir to koloba te mboka ezene occupation to uta 97 1797 kino mokolo wa lelo mboka ezena maboko ya bapaya na économie na matali sécurité na mambutali énergie na makambo itali makambo kili régie des eaux mais bokolo ba mais toza na justice nini pote bomoni bakangi kamere no bengo justice bakanga nde miyibi nyonso bako baza na mbongo ya leta bakangama pote bayimboka baza na esengo ezala te ke no pote ngai zule ngai ndeko ilere na zwili pa ya mama na nzela nde bakanga ngana kota makala kasi moto akoyiba mbongo ya leta moyibi lokola bato lokola bakamere o bakoloba te bafundi ye pote ajamo kanga mina makambo itali misolo ya bakongolais plus de 370 millions ya mbongo ya bayimboka ye moko aboli biso ba oyo tokokanga mapona nini il faut ne bakanga nde bato wana bato bajui mosolo ya leta baboli. Na liste suki kana ndeko Vital Kamerhe te to tiko yoka pe invitation monsieur déjà pour na mona mboka bono ti bala bien ka bengi yango eza ba aventure baza au sala wana mais to ki pe mona mboka matata mponyo donc ba premier ministre belé o ba leka ki na gestion publique bango pe baza déjà na liste wana oyo l'état tam sous justice mboka biso tsa ba on pe maboko balembete batala
balembe te po te badossier eje ebele toyebi yango mbongo ebungaka na Brazzaville esuka na katikati ya ebale toyebi yango badétournement esalema aéroport ya njili bakenda koinaugure kino mokolo tojali wapi na dossier wana makambo ezali ebele te tokosenga na bayimboka ya solo bateleme topesa tante totika tante oyo bakosala te toteleme po tosala ntango ebelemi ke yo na ngai bayimboka totelema mpo na mboka wa biso po taveri na biso ezali avenir moko hypothéqué mpo na bolamu ya bapoliticien ngai nakobenga bango baje baaventurier baje miyibi baje bato bakosala makambo na bolamu ya population te bakosala makambo na bolamu be ya bana na bango mpe basi na bango po te lobi bango nde badonda likolo ba biso mwana mboka Jules Mututu ntongo ozolobaki mboka eza nanu sous occupation kote oyo bazolobaki non état de droit ekoti Congo ya bacongolais e mabele congolais il faut agir pour profiter na mabele na ye po eza congolais yo osolobaki non mboka eza nanu sous occupation soki mboka ezalaki na bosolo pena sous occupation est ce que bonga pesa congolais chance to pouvoir ya kojour na mabele na ye etant congolais ntango okotuna nga motuna te tokojuire biso bayimboka tokojuire na eloko te Madagascar babimisi coronavirus kisi nango onjela wa mwana wa biso Jérôme Monyangi mosekela wa balega mwa bakabangu mwa wa territoire wa Pangi wana bengo na kirega monoko wangai na lobite mwana mobali wa sali découverte ya kisi wana ajali mwana ya baleka ajali congolais ya territoire ya Pangi même territoire nangai mais kasi ezali lokumu ya bacongolais mpe ya baafricain ya afrique centrale po te kuna makambo esalami kuna awa babomaki moninga na ye moko na Bukavu balukaki baboma ye mpe esimbaki te akimi na Madagascar akimi na France aketi na Madagascar kino tokoloba boye lelo ye nde moto asali te lelo kisi wana ya covid-19 eye bakobima mpe na Madagascar sur 137 cas ya maladie ya coronavirus 137 guérison eza elongo ya Congo te eza elonga kasi esengeli nde bakonzi ya Congo babengisa mwana mboka yakawa tokosala lisusu confinement te po te peple kokufa na njala tokosala lisusu makambo ya kita te po te pasi ejali tokosala kasi nini tojui yo po te Artemisia wana ezali mpe kisi ekoboma malaria ntina mosisa tobelaka awa malaria 1 plus esilaka te okobela omeli bakinini ata 37 kinini 40 50 kinini mais 1 plus wana aza lokola demo ya femme de nuit akonganza maboto nyonso na bapongi ya bakongolais mais ntango elenge mobali wana akoya awa azwi Artemisia wana vedina ngana kosenga nde na bayeba koloba te bakokama bachela ye même ata 2 millions de dollars basali na programme national de lutte contre la malaria et bapesi yango be na batongeli ye centre lokola Raoul na France po te ayeba koatake malaria to osila na malaria biso na Congo toje deja na savant mwana mboka na yango nakosenga na bandeko mingi mokolo ya lendi soki ekozala possible tokosala point de presse ya monene mpona koyebisa na bakongolais nyonso te coronavirus esi esili tozwi mwana wa mboka wa biso tozwi mokongomani oyo aze na conscience oyo asali fierité ya Madagascar lelo Madagascar akobeta tolo likolo ya bayi Congo lelo Madagascar ekozala na esengo po te na kati ya mayele oyo mwana Congo abimisi epesi bango fierité sur le plan international au concert des nations lelo mboka Madagascar mpe bakotya lolendo kasi biso baoyo bakolo mboka tosalaki nini na mwana na biso comploter baendo pakistanais bakoluka lolenge kani po te pharmakine esika basalaka kinini eutaka nde na Bukavu e mwana mobali oyo asalaki bademarshe na ye Jérôme Monyangi akiti na Kindu ake na Bakasongo ake na Bakampene ake kosala traitement bana bakokende kelasi bana primaire bazwi bapesi yo kopo ya ti wana Artemisia omeli yango bana bakomela e na périmètre wana malaria ekufaki ata solo nango ezalaki susu te batali baendo pakistanais batali na balibanais
mwana oyo lolenge akosala boye biso kope kokufa tokojonga na pasi bazwi moninga wa ye babomi ye bazwi mpe ye bakangi ye mbala isato po te baboma ye esimbi te akimi na Centrafrique azwi nde kozwa avion na Centrafrique akiti na mboka Ufaransa na Faransa wana bakoluka ye baluka baboma ye alimwe po te aza na makili ya barésistant aza na makili ya bamaimai basimba molele mai après wana se retrouvé ne tokoka lelo fierté ya Madagascar ezali mwana mboka Congo na yango nakosenga lisusu na biso bayimboka tojala na esengo po te mpo na biso coronavirus esili nakosenga na bakongole tobeta maboko mpo na mwana na biso atrouve kisi ya malaria ya libela kaka kisi alobaki keno ezali contre malaria contre basymptôme nyonso ekopesaka malaria na Afrika ye atelemi lokola nakobenga na komoi nakobenga lokola héros vivant soki tozana ba héros vivant na mboka oyo bazaka moko eze mwana mobali wana pote ya ekomema Kabila te non tant tokoloba makambo sérieux kotiaka komba tata wana te oyo eza makambo sérieux ko Julien Mototo héros vivant zapineti Kabila apesi biso alternance maza toujours na bon kobandela ngomba la kama Kabila ze moto malamu te Kabila ze na makila na maboko waye Kabila simaka monduki po akoma oyo ajali mais kasi Jérôme Monyange abomi nani akopesa ngai esengo mwana mobali oyo po te toza na besoin toza na posa te tokoma na bilenge ya bwata tuku kama tuku libwa soki tuku sambo na sambo bajala ebele po te tokoma na bato bakotombola Congo lelo tokokufa na malaria ekoboma kasi soki mwana mobali wana badote na bamoyen ya conséquent akosala te malaria na Congo esila ndenga je wana aye kobomela bapaster musala banganga kisi musala bayi politique musala po te tango bakopesa ye même ata somme ya 5 millions même ata 6 millions alternance bapesa ni ye batongela ye centre ya monene awa esika kosala veut dire esika kosala lutte contre la malaria na covid oyo mpe esili nde wana libération ya mboka yango oyo libération ya l'homme africain bandeli epai ya mwana mobali oyo soki mondele alobaka France Fanon alobaka nini te l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette eze Congo ye wana elombe mobali nde ye wana yango nakosala démarche à partir ya mokolo ya lendi nakokita na baetando ike nakosala na point de presse mpo nakosenga te badote ye na sécurité ndenge ajali wana esengeli takufa na poison mpe abele akufa foko batela mayele nkita ya ekolo ye wana puisque obeti lisolo ya sécurité Jules Mototo tosolana nous concernant comportement ya bato bazaki censé ko protéger ko bazaki censé ko sécuriser surtout population civile oyo port ya cash ne comme obligatoire obligation wana lelo oyo esali ke na masina to uti ko bungisa jeune homme moko kaka ndeko bakino ba jeune homme bazali force to bazali bazali neti bato oyo bazali ko assurer avenir ya mboka mais tout le monde ndeko na biso policier a beti à bout portant et pas jeune homme ko alataki cash nete tout le monde kaka bandeko wana ba policier ba ke ko luka ko kanga ne mwana nsemi ba memina kiti ya mfumu mwana nsemi comportement nous changer parce que la stratégie tout eza ba contre stratégie oyo ezo sunga pe bango babika ta mususu pe l'état zo pe charge na bango na ndenge sengeni ndeko na koloba na tango to kolobaka te changement na mboko ezete to kofinga Félix te ndeko Jeffer okoyeba te uta Kabila pesa mwano ya mobali nani Félix pouvoir mwana mobali te pesa président Félix bon ndengo ko jango na manquer respect pete uta te Chilombo adjoa pouvoir na mboko yo ezeka ka police nini ba il est très mingi ne ba je ba policier mobeko nini elobi te pote moto alati cache nete yo bete masasi bako jwa ba voyou bato ba échouer na vie bato bazalaka ko beta carte ya mbongo na balabala bato bako beta dame ya mbongo bato bako zala bato bako mona pote epa na bango vie esuki nde boju bato ya bongo boche bango na polusu esengeli bato batangi akei kelasi
ayebi mobeko lobi te na kosalela monduki oyo tango ya légitime défense mpona koboma kasi na kosalela monduki oyo te mpona koboma ndeko wa ngai kongomani ya pasi nde yango tokolela ntango okoloba te likolo ya kashe ne baboma moto nakoyebisa na yo te ndeko na ngai makambo yango esili po te libérateur asi aye makambo ya kashe ne na coronavirus esili Jérôme Munyangi libérateur ya maladie na Congo ye wana aye koboma kope ya ba million ya coronavirus mais kasi ba combattre tanga kokoma ba koluka ba tchele poison akufa na emboli pulmonaire lokola bato ba kokufa kuna na présidence na coronavirus obakisi na emboli pulmonaire mais na yeto kosenga bongo te tozali lokola bato ba kosenga te azala protéger azala na sécurité ya motuya ba pesa ye ba mbila yo ya kafu mibali otobenga na Swahili ba jambazi bato ba ko sécuriser ye metango okoloba te bakena makambo eleki na ndako ya mondanse mezali pillage mobe kolobi nini tango kasonga apesaki bango ordre ya kokanga mondansemi atako babetaki masasi po te abima na ndako wa ye nde elobi te bokokota na ndako na ye bopikola na porte destruction méchante nga natanga buku mingi te ya référence oyo bakosala wana ne mondansemi akoporte plainte contre la police po te bavideo ezali oyo tokomona bazwi kiti na ye ya ngwende na ye bakomema ngo na mokongo bajwi na kantine akosokola oyo ya 1800 francs équivalent à $1 bapolisier bakozwa ngo bajwi na libende ya ventilateur boke nango wapi bassesse d'esprit kasi na nyonso oyo eza motuya congolais nde ayeba kokanisa malamu mpona makambo etali mboka wa ye libérateur ya coronavirus asi aye na kolata lisusu kashene te na kozela kaka jus na ngai artemisia oyo kouta na Madagascar oyo Jérôme Munyangi akoya nango be na komela na esengo pote soki ekomi mpe awa mwana mboka Jules Mututu ekotekama mpe na motu ya mingi toyebi Kongo ndenge fonctionnaka soki yoka nde place wana tokoloba kende toje na miyibi na mboka oyo toje na miyibi na mboka oyo ntango tokoloba te ndeko na ngai na Madagascar bakopesa bato makambo soda bakiti na balabala bakopesa population bojwa bomele mais awa kashine ekokute même pas 1000 francs na l'état congolais bajata mesure te kopesa na population eje soni mais tango Munyangi akoya fo batiela biso yango tana ndenge batekelaka biso bagene ya 500 bata ba mesure wana ya gene ya 500 ya tokochomba ngo po tomela po tobika nde yango tokosala po te je makambo soni esengeli nde gouvernement l'action politique d'un gouvernement c'est d'apporter des questions plutôt apporter des solutions na nyonso maema koleka epai ya population waye mais kasi oyo tokomona awa tokomona ta police solution moko te bajwi mituka ya FARDC oyo bake kozwa ngo biloko po te kosunga population baya awa ekomi commerce toloba te eje makambo soni tozali bongo na ndeko Jules Mututu ya pesa masolo TV et soza poso landa l'intervention de Jules Mututu s'abonner na chaîne wana pesa masolo TV okomona mwana mboka Jules Mututu obeti lisolo ya présence biki bato bazali kokufa ezali pe parmi ba sujet ou ba dossier o ezali ko inquiéter bato tozali komona oui ezali sujet ezali ya kobomba te ezali kambo oyo bato nyonso bazolanda bayebi Jules Mututu balobi pourquoi na ba ministère bato bakufaka te touti ko perdre bongo 4 grandes têtes ya mboka na biso toujours na présidence babi eza na moi iloko moko ya mabelinga mingezo ekana se wana na bité analyse nyoko sa soki lobi ke te na mboka oto bungisi grande tête ajali te grande tête soka jali nde tokobenga ngo Jérôme Munyangi nde grande tête ye wana atombo Jérôme on dirait na lembongo na ete nga pona nga zali référence pona biso bilenge azena auti na famille pauvre aye na unikine awa bundani atangi abundani asali mayele na ye lelo mokili mobimba ezali fierté ya Congo mokolo akoya soki na kozala na makasi na kokende be kozwa nde drapeau ya Congo na kolatisa yango na kingo pe koyebise oje mobali Congo soki tokomi na mibali ya boye tuku libwa tuku sambo mboka oyo koya na changement c'est un nationaliste natali video esika kokumisa Nkondo Patrice Emery Lumumba akumisi Kwame Nkrumah akumisi ba Thomas Sankara
na milobeli ya solo tozala bato ya lofundu na mboka oyo pote na kati ya Congo oyo toza kaka te na bamisien bakobinisa biso makambo bojoba toza pe na bato ya mayele toza be na bakulu na kaka te me kasi toza pe na basava na mboka oyo toza te kaka na bavoyu me toza na bato ya mayele na mboka oyo mpo na ngai eza esengo makasi na oyo olobi ndeko na ngai makambo ekoleka na présidence eze makambo ya pasi kuna bato bakokufa kaka na groupe moko ekiri moko ça porte trop de confusion. Bon, ce coronavirus yango kaka ne pa na famille ya mokonzi mboka. Ce coronavirus yango kaka ne na bande kwa ya Félix Natura je ne ba conseiller na ye. Et bon coronavirus ko ba pa trop failli lutter na muka. Coronavirus yango ko ba na FCC. FCC. Coronavirus e ko ba tuter na kati ya parti politique nini yo. Na kati ya parti politique nini yo bako bien on parti politique nini yo ni ya monantemi bato bakokufa na ngote budi dia mayala mais coronavirus kana likita moko ka boye e je makambo soni oyo kolekana wana babandaki yango bakosilisa yango bango moko babandaki yango bakosilisa yango malema to ko na suka mwana mboka Gilles Mutoto to sur la dernière sujet na biso rencontre ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'actuel président na prédécesseur na ye Joseph Kabila en tout cas écrit pour parler belé yango il fallait pas solo parmi les sujets ndenge toyoka kina ba source officielle ba solo qui dossier à coronavirus ba solo qui makambo ya congrès ba solo qui peut dossier mona mboka Vital Kamerhe au pesa maladie na bito connaît d'ailleurs kotala mona mboka Vital Kamerhe na kotala po toka bola 15 millions ou bien peut-être na 370 millions nga pena bénéficier nango na kotala po na kolukana kamuni na kuna kotkelo tala na kotala ete kasi na kotala ba mama na biso ba telengani na balabala bakosenga loso bakosenga 500 francs po te bali ba aveugle bakotambola bakosenga tali pa po te bali nde na kotala kamera na kotala po na joanine mena ko mona moto ya pasi naza na 500 francs na pesi ye e pesi nga esengo ya kosunga ye nde na kotala bon Kabila kutana na Félix kokutana ya Kabila na Félix eza pona na intérêt et ba parti politique au bango ba jali nango mais te zalité pour te ba trouver solution na mayo tondi na Uvira bato ba kufi et zalité pour te ba même ba solution idoine na population mais kasi eza pona ba intérêt au bango ba jana nango pona ba partage na bango ya pouvoir mais sinon na cause la peine maloba mingi te pona ce genre pour te vraiment d'importance te pona biso ba résistant to ko résister na bango pour te ba ko mina biso esengote en tant que population. Merci to comme na suka question ya suka Gilles Mutoto tant que résistant bande ba utu kokufa na mbule beta kibongo mokolo ya mardi et ça qui on donné ni tango mona ki be machina tant que mwana mboka pe ko mona bande ko bongo si bongo molimo na bango na nzela ya maya mbula oyo e beta ki mokolo ya mardi eze pasi ki notisi ko na za na pasi wana pote na za na ba camarade baza na Uvira nga na za na bato moko elikita na biso bakolo mboka ya mouvement citoyen o nga na kambaka a kufela ki mama na ye na mayo etondaki na Uvira et na ko souhaiter mes condoléances na Cordon Bouchiri kuna na Bukavu sika na Uvira sika zali ezali pasi mingi kolo ba ko assister mabota wana et un jour mboka oyo toza pene singo za ba congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, le Bassouk, à travers Tindika, puis contact avec Gilles Mutoto, puis ça m'a solo TV ou coordonné sur Bakul Kakokutana. Nanga Isa Lokola debout congolais, hymne national, plus 243 89 79 283. Plus 243 89 79 283. Na kosenga ne ba s'abonner mingi na pesa ma solo télévision dans la chaîne de Konabino résistant. Courageux comme bilingue telemi pote baloba ozali bosolo auto apuyaka ni politicien to ko apuyende passe la population pote et comme et matama kase pote boto ba solo que population ko ba ko souffrir pe to genre mon kanu ko telema to ko bisamboka na bo matondo matondo mingi mwana mboka Gilles Mutoto et koloto pe mokonzi ya pesa masolo TV bo s'abonner bo sunga ndeko po ba message to ba vision ba yaka nango pona ko bimisa pe mboka na miso pe na kati peta mososa bombu e bima pe na miso ba tunyoso grand merci l'équipe mobozaki na pona ko accompagner nga merci na Junior Mboui merci na Mike monsieur Rufin qui sont sans le papier Kelly na pesi mbote bongo na maman Mirador Ngabu président de l'association Mirador Espoir fait vivre olandi bisomba liboso s'abonner na tindika obeti pe miso nanga
ngambo ya pesa masolo au s'abonner au tsebiso en alias ou wanda ko s'informer na temps réel. Voilà, mbote mingi bomi batela toujours na mode confinement. Ciao.